na lele loko ouais quand même oh yango esala makasi bana banzaki mukembo aisumbulusi Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV. Tikana tonga kamba Yerusalemu ya sika Kuna kaidonga manalola Usalamu pesa meli na kamba Yerusalemu ya sika Na yabu na kuzwila lifuti Tikana tonga kamba Yerusalemu ya sika Kuna kaidonga manalola Usalamu pesa meli na kamba Yerusalemu ya sika Na yabu na kuzwila lifuti Tikana tonga kamba Yerusalemu ya sika Kuna ngaitonga manalola Musalamu pesa meli na kamba Yerusalemu ya sika Na yango na kojwila lifuti Tikana tonga kamba Yerusalemu ya sika Kuna ngaitonga manalola Musalamu pesa meli na kamba Yerusalemu ya sika Na yango na kojwila lifuti on peut se présenter Bon, nazala ba facette belé. Et puis na kombo Bon, comme nangai papa Patrick, capitaine Dangi. Nazali papa Diak na paroisse à Saint-Denis. La fonction nazali présent et à Juteki à Saint-Denis. Tozo ke na mboka Anvers, na msala papa pesaki biso. Na ndenge tozali ko piloter commission ya achat ya cadeau ya Juteki. Donc les lots dans la milieu ya ntintana ya makasi na mboka Anvers. Donc awa tozali na Saint-Denis précisément dans la région parisienne, na Paris. Délégation ya Saint-Denis, tozali ko kende, tozali ko précéder bandeko ya Saint-Ouen, puis tozali kende ensemble pour na sala musala na Belgique. Donc les lots ezali vraiment rencontre ya Souka pe ya Munene. Il y aura plusieurs délégations de part et d'autre, il y a Europe. Donc, tout dans la Bissonio sont en verse. Donc, bref, le monde a roulé. Voilà quoi. Papa a vu les camions en chantier. Mais de voir ce que à chantier, de voir tous les aller à Angers, au papa Sengakibiso. Donc, pour nous, continuité zali to se salika moitié na suka to me yango na kambo Yerusalem to pesa ye et loko na ya Sengaki. Donc ezande comme côté tout ça là la part des choses tout ça là amalgame te quoi. Kama Yerusalemi Papa Simon Kimangu Nyangani Ajali Kojela
Si bangwana tunaona Holanda nasi wapi bango Ah bon? bakansi ba Congo Mama na ngai gasto na lingaka na lela ba Congo na lela lokola mama oyo yango ezala makasi tobana so Holanda na bangwana Ebongoyo ojali kojela nini totonga kama Yerusalemi Papa Simo kimangu kyangani ajali kojela yo nanga totonga kama Yerusalemi Papa Simo kimangu kyangani ajali kojela yo nanga totonga kama Yerusalemi Ebongoyo ojali kojela nini na mboka Anvers Europe mobimba tozokutana kuna lelo ebandele ya likambo te besuka le 24 besuka bazabana parce que biso mtokangaka masolo yango bazabana opila ebango te Atesi ya mwasi pila mwasi ya mama penza tokwela bien bien grapo mwaite kama Yerusalemi Papa Simo kimangu kyangani ajali kojela yo nanga tutonga kama Yerusalemi Papa Simo esika nyonso bino bozwani lelo tozali bongo le 16 novembre 2025 oyo bomoni te biso bandeko na bino ya Europe donc JTK Europe mobimba ekokutana na Anvers mpona milulu na biso tozali kobongisa mpona le 24 décembre na demande ya ye moko tata mokonzi ya Pule mpe mokonzi ya Lingomba Papa Simo Kimbangu Kiangani autaki kosenga biso babiloko ndenge tomonaki dirige elekaki bafliciste balekaki faki presque bamouvement nyonso ntango ekomi ntango ya jeteki motema ya papa donc bango nde suka likambo yango wana ntinza na biso ya suka mpona kosomba mai oyo Papa Simo Kimbangu Kiangani asengi na biso tozali kokende kokuta na biso nyonso na Anvers awa tozali na délégation ya jeteki Saint-Denis nde bozali komona mopila na biso mama Tracy ye wana mama Tracy pesa bango mbote mama Tracy tomoni mpe Papa Léon papa vice président na biso Papa Léon na bandeko toza na nsima kuna bomoni délégation mobimba toza na de mituka oyo bomoni kuna na liboso na oyo tozali awa tozokende direction ya Anvers na yango lokola tozali na papa na biso ya koyebisa biso nini oyo papa asengi ya motuya oyo bana jeteki bazokongama papa te eza mosekret mais quand même mwa liloba moteko oyo kozanga te tokoki passe na papa na biso Papa Léon bote papa bote mama journaliste yebisa biso nani yango sekele yango ya jeteki ezali nini motema ya papa. Merci maman journaliste ndenge olobi ya solo secret ezali cadeau surprise bandeko bakomona yango kaka le 24 décembre biso bana jeteki tozali motema ya papa asengi biso eloko oyo asengi moye toloba ezali te nde toloba ezali cadeau surprise bandeko bakomona yango le 24 décembre mpe bakosepela na yango biso tozali kotya bamoye nyonso mpona kosepelisa nzambe na biso ndenge tolobaka vo nzambe tele papa asengi biso tokosepelisa ye
yango moni tozali kozwa nzela zokokende na Anvers mpona kokutana mpona kosala ntintia na suka mpona kokokisa maetata molimo mosantu asengi biso. Voilà moi mokio nazalaki nango mpona koloba. Merci papa président tondi obotondi bandeko balandi tolandi tokende ka ezali cadeau surprise dirigeant bavoisin ndenge tozoba mpe bavoisin po biso tobundaka bongo na dirigeant etumbaka bana na nzambe mpona kopesa maboko na tata mokonzi ya bule parce que biso tokanelaka dirigeant nde biso kaka dirigeant kaka tokolanda maemanso ndenge ekolekela kuna na Anvers toyebi ete bandeko deja bazali oyo bauti na bamboka nyonso ya nzinga donc na Europe tokokutana biso nyonso kuna nasengi ngai na bino tolanda na bokebi nyonso maemanso ekoleka bozala kaka branché na Masolo Kimbangu TV ozangi kokote merci et à tout à l'heure. Simo Kimbangu Nyangani ajali kojela yona ngatutonga kamba Yerusalemi. Papa Simo Kimbangu Nyangani ajali kojela yona ngatutonga kamba Yerusalemi. Yebongo yo ojali kojela nini tutonga kamba Yerusalemi. Papa Simo na Belgique, Kokiti Mwandambu, Okende Anvers, de l'autre dimanche à Souka pour la Tchétchène le 24 décembre. Donc, vous savez, je suis Saint-Denis de Toubo. Toubo, je suis Okende, les gars, ils ont GTK. GTK Saint-Denis. On va Malina, Bama Betting, Baïcha, Yemoko, Masolo ya Congo. Masolo Kimbangu Congo P. Masolo Kimbangu TV. Mama Fifi Ndongala. Moi c'est Lengi, Maman GTK. Donc les gars, ils ont GTK Saint-Denis. Donc c'est Lina. Et on peut se les Anvers, Tinchan Topeta, Maman Toro Toro. Mukembo aisumbuluzi mabipura wamumwa aisumbuluzi munakembo Saint-Denis, aye mage, Saint-Denis. Saint-Denis, aye mage, Saint-Denis. Banani, bakolonga Saint-Denis. Banani, bakolonga Katanga, Katanga, ozali bébé.
Bonjour papa. Bonjour maman. Tomoni mopila awa ezomema biso bino na mama Tracy ezomema biso na Belgique bayo vraiment mokolo oyo ya le 24 nde tozokende lelo yo moni ndeni. Pour Nanga, je dirais que les hommes ont déjà prévu. Surtout tout qui au courant, il y a rencontre au Alélo. Et ça, dernière rencontre na biso bana GTK Europe pour nous ça la dernière Tintani par rapport à Mosinga ya papa Simo qui manque ngani au Azalinda Moni Mosantu à senga qui na biso bana GTK Europe tout pesa yelo ko comme cadeau. Yango tubane kotambola tubane na Allemagne, toki Liège, Bruxelles, toki Angleterre na Londres, toki na Paris, na Paris Saint-Denis, Paris Saint-Ouen. Là to suki ça na paroisse ya Anvers, de toza na nzela délégation à GTK Saint-Denis to koma calamité. Le 24 comme toujours, GTK toza toujours au top dès le premier mois et année. Mouvement monté manage de qui là c'est connu. C'est connu papa et moi bien donc tozana et le ko lobate. Dirigeant au salaki ezaka moins CK au salaki. Donc biso tozoa au salango fois 100. Fois 100. Donc nazo la musape na mona tu agite qui passe aux ali. Tango belemi merci. Tango belemi to telema o azo ya répétition te sous un empêchement tina mbongo na yo pambate musala yo senga ezo senga mbongo. Merci maman. Bango wana. Voilà tout le monde maman présidente Beizo. Maman Olobinini, maman présidente. Maman na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. O ezali préparation il y a le 24 décembre 2025. Yangwana ememi biso na Anvers. Donc tozali kokende kosala mosala kuna. Tozali kokende yango ozomona tala mituka etandami ya bana GTK Saint-Denis. Donc to décider pour papa nous mourrons yango tozali kosala tikino suka tokosisa yango tina suka tozokende nango. Voilà. Ba voisin. Cadeau phare tout le monde télé 24 vidéo surprise surprise. Maman Tracy mopila oto mwana nzela zomema biso maman Tracy est présentée na. Bonjour. Donc comme maman Tracy Magema, naza dirigeante na katia groupe théâtral kimangiste na paroisse à Paris Saint-Denis. Donc né bozomo na biso na bilili donc eza en plein préparatif, il y a fête na biso il y a le 24 décembre. Oyo tata mokonza bule azozela biso donc azozela GTK to ningisa kamba. Donc dirigeant déjà ba pesa déjà nzela. Donc etikali biso déjà etikali sko biso to sili sato clôturer année pour papa ACP là. Année oyo ezala kaka 10 sur 10 ba choral nyo surtout ba leki. Donc nous c'est l'équipe Malamu, donc tout le monde est flûtiste, tout le monde est maman, tout le monde est qui correki na bulldozer, tout le monde est dirigeant à frapper, donc bisope photo frapper, donc équipe éco pour la thé. Voilà. Ah biso photo de kaka talaka biso. Biso to ka ukate. Mon papa.
luka adresse. Adresse, là, j'ai envie Comme la biso na Anvers. Allons tous dans ta bas, chantons les louanges pour le roi des rois. Les nations, toutes les nations, allons tous salmodier le roi des rois. Allons tous en Kamba, chantons les louanges pour le roi des rois. Toutes les nations, toutes les nations, allons tous salmodier le roi des rois. Venez tous, allons tous en combat, chantons louange pour le roi des rois. Toutes les nations, allons salmodier le roi des rois. Venez tous, allons tous en combat, chantons les louanges pour le roi des rois. Toutes les nations, allons tous salmodier le roi des rois. Venez tous, allons tous en combat, chantons les louanges pour le roi des rois. amemeli biso message na ye oyo a transmettre biso na mokolo mwa lelo oyo batei biso tobungisa yango te tobomba tosalela papa azali kobomba na biso te tozali bato ya koluka ndenge bayebisi biso te lolenge ya Saint Thomas ayebisi biso ete nde kuna esika tokendaka soki totiki mokili bolingo ezali te mibeko ezali te misala ezali te oyo tozali kosala ndenge azali kotinda biso kosala nyonso nde yango oyo na mokanda ya apocalypse bayebisi biso
oyo tozosala misala yango ekolanda biso kuna yango wana kosala na biso nyonso yango oyo ndenge tozala na kati na bomoi na mokili oyo jeteki bazali bilombe ya tata molio mosantu jeteki aza ba témoignage ebele oyo etei lingomba etei bandimi nyonso boko se souvenir na bana ya jeteki ya Congo Brazzaville mobembo basalaka oyo ezalaka na eteni oyo kaka banyataka ya makolo esengo ezalaka na bango moko aleki kati na bango po ete akanga foto na foto wana nzete ya mbila ebima na katikati tata Simoki Mbangu ye moko abimi na likolo ya nzete amonani nde koloba ndenge bayebisi biso nzambe aza na biso elongo soki kaka na defile na kotambola na voyage ndenge boza kotambola nzela boza koyemba na esengo na foto amonani ete aza na kati bongo ntango toye mokolo ya yenga mokolo ya nzambe oyo tolobi ete nde baso bobimi bisika nyonso oyo towuti mpo na tokokisa programme ya tata molio mosantu yango tozala na doute te papa azali na biso elongo tokokisa moto na moto mema meilleure offrande na yo oyo ya Abel po ete nde okokisa yango elelo curieusement ezali clôture ya programme oyo jeteki abandaki botamboli na mikili nyonso lelo boyei na bino na mboka Anvers nde kosukisa elingi koloba boye papa alobaka ebandeli eza na likambo te kasi likambo ezali na suka yeba kobanda mpe yeba kosukisa lelo ezali kosukisa programme oyo moto oyo nyonso oyebi ete nde na oyo elekaki nasalelaki ndenge esengelaki te to ndenge esika esengelaki nakomisela ekomaki te lelo ezali ya occasion ya kose rattraper lelo ezali ya kosala ya solo point oyo ya suka point final pe ezali rattrapage na baoyo baningi basala rattrapage maboko ya tata molio mosantu ezali ya kofungwama mpona koyamba oyo nyonso tokomemela ye na bolingo nyonso kati ya mitema na biso nde wana oyo batei biso ya solo bandeko tobomba tosalela kaka sasa hivi emonisa ete nde matei oyo eteyami ekwei na mabele ya mabanga te kasi ekwei na mabele oyo ezali bien arrosé okombo ya tata mwana mpe molio mosantu amen kimbangisme oye kimbangisme oye kimbangisme oye nasengi na bajeteki nyonso tu ya mokili mobaboti ya $10 tosamela bongo eza makambo kumbu epesameli biso bana ya Europe na bana ya Europe na mokumbu epesameli biso toboyi tokoma kuna papa loba soso o mbongo ezalaki bana nyonso tu ya Europe esika bozali bana nyonso ya jeteki ya mokili mobimba babakisa €10 ezala soni na biso mpe eza esheke na biso ndenge toye awa toye kosilisa mosala nyonso na sekre nyonso tu tokoloba te po voisin aza pembeni na ngazo yo na oloba na nga te voisin aza pembeni na zo yo donc yo moko place ozali président na président o mama présidente oyebi ekate ntango tozobenga ekateli oyebi ekateli lo oyekaka na ekateli lo opesi toza na coupe moko tozwaki coupe wana liege coupe wana etikali coupe nationale donc etikali coupe na batame nationale coupe européenne tobandokele nango kaka yango kaka tezobia liege atiango ange o sendeni taokende nango oye aversoye ekokende bi ekotikala batala dirige balobi kotikala ekokende bi ekotikala donc bababelaka tension lelo tension ekokwe donc
bayaki na makaya bamungwa na mafuta wangila na maya nguba. Donc biso Anvers alobi mpe coupe wana lokola esi ekotaki na Belgique ekebima te etikala awa bao bakozwa yango 3 fois nde bagardien yango. Donc biso lier toyoki na coupe yango lelo ditene na biso etambola na papa Kazi na papa Alain. Donc nakokanga nakomonopolize maloba te nakopase ndeko nanga papa Kapita et puis papa Alain akozwa biso directement tokoti na animation. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Merci, la parole sur Anvers. Un décret à la biso dans le modèle. Nous précisons sur le bouton de Mingi, d'abord la gestion de la volonté de la volonté pour la personne au salon. Les lois des alliages d'Absou Yasuka, Ndege Papa, Apesaki, la robe de Missonaï. Du coup, les alliages d'Absou Yasuka, on tient à remercier la réunion sur la volonté, la mobilisation, la union sur le sali pour aider le sali pour ça. Ibandeli, les alliages facilitent les alliages passent. Dans le sol, les Pessani, tout à l'heure, on plaît avec le sala, Bandana Papa Alain, Papa Jacques. Et au moment où on a posé un outil à Oki, mais il y a un matamé, donc il m'a rencontré pour ça. Le Saki, ça le père Papa. Donc, nous avons Papa de Bousson pour aider nous à charge de ça. Nous serons là qui n'a pas responsable de Nyos, il y a Europe au Bima, il y aura la Guinée Bango, il y aura la Guinée Kabou, il y aura la Guinée Yango, il y aura la Bousson, pour ça la Yango, la Liège, et après, le quai Anvers, le quai Liège, Allemagne, à Rennes, le quai la France, le lot de Moussou Sahara, en Anvers. Pensez à Papa et à l'époque. Papa a précipité devoir. À niveau de Moussou Talibien, les Alki, à la devoir, dans ma groupe Nyos. Papa a fait le devoir, Bandé pour Bandi. Allez pour le bas, ma possible de la bango, il va pour faire 5 bango, payer ma fille, continue à m'en faire. Bissot paye par les génétiques et comité on a bissot. Des fois, on va faire 5 bissot. Est-ce que ton lot va mettre ton lot à terre? Je l'ai dit, oui. Ton lot va mettre ton lot à terre.
lelo ezali journée décisive soki journée ya lelo tosala ndenge papa azali kozela yango wana kolonga na biso tolongi kolonga lelo donc ezali kodépendre na moko na moko kati na biso tolandi ndenge papa Jacques alobi programme epesamelaki bakikateli na section par section soki torespecte yango ndenge katemelaki tokosala ata 30 minutes aussi sitoke na biso ndako mpona kocontinue tozali kopesa message ya papa na kolonga lelo avant kolonga awa papa asololi na bandeko napesa papa ale apesa pression na yango parce que ye ndasoli na papa et après tokosilisa moko na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu tokoki koleka boye te soki topesi message ya tata mokonzi na bule te toyebi ete bakolobaka mwana ya mayele akopesaka esengo na baboti na ye oyo ya zoba akopesaka mawa na baboti na ye tolongwe bisika na bapeyi tokokai kodeplace bato bongo te sanke tata mokonzi na bule ayeba to sanke nzambe na biso ayeba topesi rapport bipai ya papa na mokolo mwa lelo papa ayebi biso nyonso tozali na paroisse ya papa nzekani awa na Anvers tobengaki papa tozali kokende na Anvers ndongo oyebeli yango me papa likambo ya bafrontière likambo ya bamboka ya Europe ndenge ningani papa tokoki kokende bongo te soki yo olobi na biso likambo bongo te nde papa alobaki natondi na esengo bokende na mboka ya Anvers lokola kala ndenge ngai kutu nasalaki yango bopesa bana nyonso mbote mpe bandimi na ngai nyonso mbote vraiment totondaki na esengo tosukaki wana te na maloba ya papa président papa Félix azwaki lisusu papa apekaki lisusu kolela na ntina ya bapasi biso toyebi ete na Europe ndenge tozali kosila lipembe to maladi ekomeli biso pasi tolelaki na ntina na yango papa alobaki azali kobongisa ayebi mayema soki azali kosalama ezali mpona bolamu na biso na yango wana papa insiste alobi bosala mosala ya kitoko ndenge tokosalelaka yango tokozonga awa te soki tosilisi fo topesa rapport wuta papa Jacques papa kapita na ngai fo tozela tozwa lisusu papa topesa rapport ndenge nini elekeli na yango wana ndenge tozali kokende na lombango tokoloba likambo moko na mboka moko ya solo bakolo bazalaki mingi na mboka wana bakolo bazalaki mingi me emonanaki ete bajene ndenge tozali koya na kilelo to tokomi koyeba koleka bakolo bajene nyonso bayokanaki ete fo bakoma bakoko na bango nyonso bakolo nyonso tu bato ya sage ya mboka bakamati babomi bakolo nyonso me moko azalaki wana alobi koko oyo aboti tata oyo aboti ngai nakende koboma ye ekezala mwa moke basi azwi koko na ye ake kobomba ye na zamba kofanda pasi ekoti na mboka nguma abimi na mboka alingi mwana lokola mboka etikalaki na bana bayebaki te ndenge bakosala po ete balongola mwana na nguma alingi mwana oyo abombaki koko na ye ya solo akimaki lisusu na zamba ake kotala koko na ye alobi ete koko toza na problème na mboka problème nini mwana alingami nguma alingi mwana ya solo koko na ye alobaki na ye zonga na mboka kamata singa luka soso kanga ye na lokolo bwaka pembeni ya nguma ntango soso abana koganga nguma akosala attention na soso akokende na soso akotika mwana nde mukoko ayokaki
mayele koko na ye apesaki ye azongi na mboka asali mingi koko asalaki nde nguma atikaki mwana alandaki soso batata na bamama mokolo oyo tozali kolobela lelo ezali nde papa Simon Kimbangu Kiangani tata molimo mosantu oyo tokutani na mokolo mwa lelo mpo tosala mokolo mwa lelo ezali nde papa moto azali kopesa biso mayele wana tomonaki bandeko ya dirigeant balekaki basepelisi tata mokonzi na bule tomoni bafilitiste baleki basepelisi jejeki bagroupe nyonso basepelisi mutu na mutu azali na tashe na ye tata azali kosala yango mpo na bolamu na biso mpo na bolamu na yo na ngai totala biso moko lelo soki balobi na biso ete mapangu boni papa mfumandongo oyo tobengi papa nyangenda kutimatiki na Kinshasa peut-être bato bakoyebaka te ekokozala soki na bosali te peut-être mibale ya mokoto na oyo ya mbita mais papa azalaki na makoki ya kosomba ta RDC nyonso soki totuni papa kulutu soki totuni papa mfuma mbanza pareil lelo mpe soki totuni na papa Simon Kimbangu Kiangani pareil yango batata na bamama tokonoka lokola mvula te susi na biso ndenge bakuta balobi liboso na ngai tokomisa likambo ya tata kinyo na suka bapasi ndenge tolobi papa yebi kokufa na biso papa yebi bamaladi na biso papa yebi na yango wana tozala bana motosi na 2 minutes na 30 minutes tosilisi na biso yango tosengi lelo lokola tomoni faki batondi awa na bamuka nyonso batondi awa tolobaki ete toye na makayabu ya mungwa toye mpe na kwili ya wangila bato oyo ndenge papa Simon Kimbangu alobaki baza koya kokanga biso oyo akokoka tension te azonga na ndako kasi azongisa te tolobi République française ekoti na kati ya Belgique toye neti na tiers Europe donc tozobenga mo tiers Europe pourquoi toye na nation France alobi papa kapita kozonga na coupe wana Londres pa kozonga na mo Allemagne kozonga na mo tosepeli ndenge tomoni faki na bapapa paster ndenge baza na nsima tokozangisa bino nyonso jeteki oye azosangisa bino nyonso soki lelo papa Sanverse agane jeteki Europe nalongo jeteki nalobaki yango na Saint-Denis akokaki te nalobi yango mpe na Saint-Ouen mpe akoki te na Allemagne mpe nalobaki yango Allemagne akokaki te na nombo tozali ata faki akoteli paroisse bon tokotala kaka mais impossible donc yango wana konoko lokola mvula te ntango mosinza ndenge bandaka kobimisa makayabu na ye nango na kwili ya wangila na mafuta na mai ya nguba mpona bato atention na bato azoma vrima tokonoka lokola mvula te tosisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. Bote mama nga mama Gaëli naza na kati ya paroisse ya Anvers naza pe mama dirigeante na kati ya jeteki ya Anvers. Oui. En tout cas toza na esengo makasi tosalaki préparation très bien topesaki bacotisation mpo toyamba bino bien bozala à l'aise bobandaki na petit déjeuner sikoyo mpe tobongiseli bino biloko ya kolia lokola mariage lokola paster alobi tobongiseli bino biloko ya kolia lokola na bamariage mpo bosepela bolia bien mingongo ezala bien tosala mosala ya papa mpo eza mosala na biso te eza mosala ya papa donc voilà. Oh
Kombolanga Mama Bobette Limba Yefa nauti na paroisse de Londres na mboka ya Angleterre. Nazali Mama présidente ya GTK paroisse de Londres. Vraiment pour na Londres binomo boyebi. Tango boyaki na Londres bo santa kiki bana UK balakisaki bino ke toza mukie me toza makasi. Donc ndenge moko pe ndenge pe toye na tina ya clôture. Donc nga moko na ye bandeko na ngai mama présidente ya Ilford, mama Bibiche Bobé na mama Marceline na paroisse ya Stockwell ba yete mais je suis sûr que batindi pe bambongo na bango po biso to buka na tata so présence ezate mais to tinda mbongo. Bongo les 24 années. Et koyinda fort. Yoyinda ba voisin ba ko kabiso te. Au moins tenenge bazana kwana ba oyoka yoka. Ce qui ezali eloko ni to tiki bango ka bongo ba ko kabiso te. Surprise. Surprise à monene vraiment. Donc papa Simon ndenge a pesi biso musala na biso ne ba ko surtout kaka mukolo na ba voisin. Motema papa pendela isipena ke motema papa azui eloko wana penza obite wana il faut motema na ngande mutu basalela ngango. Donc imaginez mais toza vraiment na esengo makasi et to sepeli makasi nzambe moko ayebi ndenge apesaki biso bana Europe musala ngo ayebi ke tokokoka toza bilombe na ye tokoyokisa esoni te mpe afongoli biso malgré ba difficultés ebele mpe toza kotonga partout banda kasa maboko toza partout mais na compte ya GTK nzambe afongoli biso tokokisi mpe tolongi oyo ye apesaki biso. Merci maman. Avance, on encore. 100 euros. 800. Hey! Oh, présence. Allez, Sinsani biso tolobi tobeti ba paroisse nyonso na kati ya tobeti Saint-Denis, tobeti Saint-Ouen, tobeti Londres. En tout cas, lokola eza mosala ya papa soki tozwi zéro mais au moins tozwi toza kaka moins 1 mais mosala esalemaka kaka dans l'ensemble GTK toza ensemble tozoyemba mpe kitoko
tozomitia bapoids donc eza nango bakotumbola ya positif quoi mpo tosala mosala papa 3 octobre ezalaki kitoko makasi bayembaki bien me côté ya cadeau mpenza biso jeteki rien à dire toleka bango tout toleka bavoisin nyonso ezala faki ezala apaki ezala aepeki ezala dirigeant bachoral nyonso biso toleka kaka jeteki le 24 eza vraiment ya koyinda papa azozela biso me papa yebi mpe ka aza na kobanga te aotya mpenza jeteki motema mpo toza motema papa biso jeteki motema papa donc voilà Liège.
Mapambo de Kosupana, Mapambo de Kosopana, Mapambo de Kosupana, Kosupana, Mapambo de Kosupana, Mapambo de Kosopana, Mapambo de Kosopana, Kosopana, Mindele, Mapambo de Kosopana, Mapambo de Kosopana, Mindele, Mindele Liba, Teno, Mindele Batuna, Kingai, Ete, Kimbangu, Awazali Kaluka, Takaliko, Zali na Bongo, Te, Nayano Laki, Bango, Ete, Bango, Nanga, Zali na Bango, Nanga, Ibato, Nanga, Zali, Gombe, Nanga, Mindele Batuna, Kingai, Ete, Kimbangu, Awazali Kaluka, Takaliko, Masoki, Zali na Bongo, Te, Nayano Laki, Bango, Ete, Bango, Nanga, Zali na Bango, Nanga, Ibato, Nanga, Bazali, Bongo, Nanga, Inonde, Bato, Nanga, Inonde, Bongo, Nanga,
Mbote mama journaliste. Bon, ngai kombo na ngai mama bébé Nzanza. Naza la paroisse ya Saint-Ouen, naza na finance na jeteki Saint-Ouen. Mosala leki kitoko mama journaliste, tosepeli makasi. Mosala na biso na jeteki ezalaka na esengo. Tozalaka na esengo, tintana leki kitoko. Donc biso Saint-Ouen, tobimi 3e, premier eza Saint-Denis, 2e ezali na Anvers. 3e, biso soki tobimi Saint-Ouen, eza esengo pesengo, fo tosepela. Mosala tata Nzambe esali kitoko, toyaki touti bamboka na bamboka, biso touti France, toye tosali mosala na Anvers, eleki kitoko, mate eleki kitoko, titian kitoko, nyonso eleki kitoko, tosisi mpe na kimia. Tozongisi merci. Oh là là, mama journaliste le 24 okoloba te. O le 24 papa azozela biso, po biso moto clôture. Biso tozali jeteki, toza bato ya le 24 décembre. Donc tokokende toclôturer masolo. Donc nde toza boye tozokende na eloko na biso papa asengaki biso. Tozokende nango, nayebi te soki tokoloba mpe sekar oyo tokoki kobomba. Tobombi kaka, tobombi mama journaliste. Tobombi me papa akosepela mosala tosali ntango tokoki kolakisa yango na nkamba le 24 décembre 2025 papa akosepela makasi na retour nango yo oyebi kaka ezala mapamboli towana esengo makasi bango fo bazala kimia mpo biso todominaka kaka balekaka biso te estce jeteki mpena moto akooleka na nyonso moto akoleka biso aza te donc biso tokoclôture mpo tozala kaka bapremière. Ouais. Ndenge ka papa ye moko Nzambe molio mosantu alobaka aza posé azalaka posé na tokoya avec force tokosepelisa Nzambe na biso akosepela oye 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 bilombe ya papa Simo Kimbangu Kiangani.
ya solo bandeko balandi ba papa Simoki Mbangu tokomi na suka ya programme na biso tolandi jeteki Europe lelo nde clôture mpona lelo nde bakangi likambo na bango mpona le 24 décembre ya solo biso nyonso tokutanaka le 24 décembre kuna na mboka nkamba Yelusalemi awa biso moko tomoni ndenge ezalaki ya koyinda na Anvers. En tout cas, bana papa Simoki Mbangu kiangani basali musala jeteki vraiment alakisi eke aza motema ya papa. En tout cas, bandeko balandi merci na confiance au kopesa biso na kolanda biso na reportage na biso kati na Masolo Kimbangu TV. Botikala malamu nde tomona na mbala sima. Au revoir.